nga lelo na zo sabino que Kofi a continué sur musique té. Donc Kofi a musique. Tala. Appel ya nzambe la kaote. Nga na luté la yendo toi depuis Kalate. Kofi ça sera le plus grand pasteur. Nzamba za bejo ya bato ya ndenge wana. Parce que la musique. A côté kam alinga linga te musique ekosiba lisusu te pona Kofi. Kofi. C'est mon frère yako zonga. Zala na jugement wana. Po makambo komi makambo ya yo na nzambe na yo. A cause apé ayepe akipno salami. Mais soka kimi aza condamné par accoutumance et aza français bana drogue que nous été na Congo. Vous comprenez? Ça sert à rien à Kima. À français. À nationalité française, aza na permis français. Vous comprenez? Attends en règle. Aza na permis français à nationalité française. Donc aya atika makamne tout na nzambe. L'homme prudent voit le mal de loin. Ok, tu n'es pas wana. Aza lokola Eli. Aza na mission ya mukolo congolais ko ba fika kana bango ye. Mais boke tu mayele na kanisi mayele makasi. Soko tuni kana nzela oji miko balade tuni mutu superficiel Congo mingi ba répondre ba habiter. Mais ya yebi. Soko tuni ba tutu ba kufa akobetre na ba commune nyoso. Rôle de ya musicien ko ba makambo wana te. Ozomona na yebi makambo wana. Na banzembo ya oya anti-révolutionnaire mutako ase banzembo beline ti azati. C'est que azana mission na ye na petit na ye eso nzamba pesa bango. Boke tu mama na zali papa na zali okesa ka bango posa te. Ayoka ba posa. Ah posa ki egisha sabe. Asa ya pesa busuna posa pa kende. Mais talakaka. Mission oyo nzamba tinda ye yango wana zo salela. L'homme prudent voit le mal de loin. Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Pointi coin, mototeo, tolobe la vie. Kuna balobi nini? Kuna balobi nini? Ah, balobi nini? Veut dire, tolobe la vie. Papi gene. Papi gene, tolobe la vie. Papi gene, tolobe la vie. Mais hydrogène, nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Papi gen tolobe la vie. Mystère Siatoli. Nazala moninga na yote. Nazala moninga noté. Papi gen tolobe la vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un 2 jours. Nazala moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi gen tolobe la vie. Papi gen tolobe la vie. Mbote na bandeko nyonso oyo bolanda biso à travers tolobe la vie officielle. Encore une fois merci Nabino. Moto na yambiso ki bana Suisse ba monye ba sepelaka. Acha mon voto paille grande. Voilà. Un grand merci na grande équipe à tolobe la ville honorable 4 fois prêtre Washington grand pays imbécile Bilamba. Eric Shimano ka PDG authentique yoza soko monika acha mon voto mbamo bandi ko sepela. O sepela ni na. Pino c'est Agostino Masosa papa social. Soko moninga iboye. Na lati bien boye. Andy Iris. Na métro Simplon soko kitika rawana babi consommons congolais ndeko na biso bilamba kitoko. Na métro Simplon soko kitika rawana rue Joseph Dijon numéro 13 na métro Simplon. Pour la précision. Awa nazana acha mo voto pa grande. Tobeta masolo. Acha mo voto azali ami ya Kofi Olomide.
banda makambo esalami ye silence na lukie na bandenge nyonso tu mais silence leo tozwi tomeka koyeba mpo andi bande koloba te puis dossier yango ekomi wapi Asama Voto bonjour. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bandeko selon bamboka bazali kolandela biso. Tozo kisano matondo pa nkolo nzambe utalingi lelo nga na yo toya kosala émission wa na boutique Andy Iris, la bière de tous les plays, à Joseph Dijon, numéro 13, na métro Simplon. Donc, il y a la bière de tous les plays. Bisoban surtout la Takawa. Bana États-Unis, bana wapi, Finlande, wapi, passer commande na yo. Mbongo soki komi bilamba no pe koya. Et puis il y a tes carapés en ligne. Yango kastolobi te koma nango. Donc topesi pena nzambe matondo. Tozoki sile matondo po ya zali maître de temps de circonstance. Ye mutalingi ngana yo to ya kokutana lelo. Po to solo la. Makambo etali ndeko na ngai Koffi Olomide qui est mon ami d'enfance. Omoni makambo banda ki ya Koffi awa bele bato alobi bele mais bele ba chroniqueur ba chroniqueuse ba yaki ya yo peno zali proche à Koffi neno linko lobate. Na ki basimba kalikambo côté mon côté fona yoka tous les côtés de makambo ezoleka. Et puis nga pena ça na révélation sur Koffi Olomide en 2013. Na lobela ka yango. Siko moment yango pe ekoki. Révélation au yo lobela ka. Na lobela ka ye. Un jour Dieu me voit na tie nzambe témoin. Nazaki na Kinshasa na 2013 na lala na lota Koffi Olomide. Na kota na stade moko faisait stade d'hiver na ndoto na ngai. Et tango na koti na kati ya stade wana mutazaki le plus grand pasteur. Ezaki Koffi. C'était le plus grand. Il y avait aussi des pasteurs, des musiciens, des bazalaki, le stade est tondi plein, mais pasteur ya munene ezalaki Koffi na mande funa yowana. Mais les rois ezaki na mande fuana te. Na la muki boye, donc on a zamto pa prière. Abi nzambe, o passer un message ou comment? Bon, na Koffi to mona atana kino mona erreur. Nzamba lingi. Un samedi, na kate. Na poto so sai 3 mois ba posa bilo mso pote bando sala. Na bi fona le poulet filmé. Bana kini. Na kini mama ba na ngai msusu wana Yolande. Abi onga lo kwa na na kini ale na poulet filmé te to kende to somba poulet filmé. Donc a viso vana ka kota boulevard wana na ville. To ina biso beka makolo. Abina na liango te. Oui, avant na kini c'est normal pour les filmer na kini ça nulle part. Il faut qu'il y ait une grande maison et puis c'est plus de $10. Mais bon, si on a $10 à mon somba bilo na o ebele a coller à 2-3 jours. Ça va rouler à moi pour les filmer. Si koto komi ça comme magasin monga na tika bato bolimbisaka bobi ona konga na ba kona komba Sedek. Bon, tant on a zone échangé comme na tia ki penda kate comme na cadre moso talibu ba bongisa penda ko et comme on est ma galerie présidentielle mon boy. Te galerie Lafayette mon boy. Kokota to koti les en place mon stand mon boy ba sokola ba photo. Mutu na zo muna Koffi. Yé mo comme personne na 2 personnes. Oh ma photo. Oh, ozawa depuis quand? Non, on a sali des semaines. Tu y en bas. Ah, il se à présenter les pénèpes à Kamane. Poliment. Oui, à chaque fois, tu es pire, mais il n'y a pas salanzela, il n'y a pas salanzela, mais il y a autre avant d'aller à poto. Un temps, on a bien dit, il y a un boya kana. Talando ton à l'autre, une semaine, il y a un boya. Na kota qui stade, mon koboye. Mais stade wana ezaki ya football te na kuti mutazo te akuna ntake pasteur ezayo
bato bapase bazalaki ebele bato etondaki me yo moto ozalaki paster. Oh, ya solo asoki kaka nzambe esala bongo ekozala bongo. Ngai nakoti magasin natika azosukola bafoto souvenir na lobi oyo akoki se reconnaître ke ngai na tokutanaki na Sedek place oyo basokola bafoto ye azosokola bafoto ye moto abenganga ngai namona ete ye moto abenganga nzambe alingaki nayebisa ye ndoto nalota kepena somi kulefimena na mwasi to porte mosusu ye atikali po bafoto akosoko ezalaki pele akoreconnaître na bafoto akosoka bafoto na Sedek nayebi kombo ekomasaka mais ngai nayebi tango ya bomwana place wana naza koya na famille nayebi kombo nango Sedek kangama na pressing ya garçon Horizon Masamba pressing après yango ngai mosa pe toki. Ça veut dire que na question tuni ngai je pouvais pas répondre direct nalingaki événement moko boyeleka mpo tomona bokasi ya nzambe kaka ye lelambo avant ya kobeta wasolo pour de vrai ngai bisino Kofi kotuntuka te zala tranquille tinda bato basolola etika cadre ke azobeta quoi. Peut-être pas ça qui n'a besoin d'appui dans la poésie qui n'a pas de mais quelques jours après qu'on fasse cette déclaration oh ça qui tolé dans le monde qui est commis que habite à l'issue et moi je savais quand on a liboso ya bubutiko mi gagné maya na microbe nangai acha impression ezanini réponse ezaki na kolobati. Non non c'est pas mon ah yo proche ko fe na bina kolobate ndamba kananga munoko que na sa déclaration tapageuse te alors que ma vous andé mususu na bina kolobate kani mambele kaki wana tinde bakene na tribunal mais eloko ngana zo senga na ba congolais bayebaki communauté na biso toza bato awa o tobengi ba combattant combattant c'est le peuple concernant kosenga na ba fanatique à Koffi Olomide ça sert à rien baya ko sa confrontation na ou bien affrontement ba combattant bazana 5 continents nous sommes ambassala na rappeler bino à l'ordre et ko simba langote bato bazoleka bazoloba oh bato akofi pe ba kotelema wani akotia moto pétrole na moto po moto epela mais bazobosa na kita bazoleka na ba télévision na bilongi na bango ezomonana les jours J ce mot est poli bakoya kokanga bango bino bato bopousse bato wana makamnyoso totika nzambe nga lelo na zo sabino ke Kofi a continuer sur musique te oh donc faire cette musique tala appel ya nzambe la kaote nga na lotela yendo to depuis kalate Kofi ça sera le plus grand pasteur nzamba za besoin bato ya ndenge wana tukazotika musique akotika alinga te musique ekosimba lisusu te pona Kofi oh musique esimba su esimba su te appel ya nzambe se kotiye ka pona nzamba lingaki eleka bongo nzamba benga bato obi Saul azaki assassin te azaki concurrence muto abomba bato ebele kendo ta Saul, tu es en train de me persécuter. Naïe na cheval naïe, na mabela comme avec. Mais Nzambe alobaki yo okoza avec les thèmes okoza là. L'apôtre selon Jésus, c'est-à-dire il est le 13e apôtre.
Kofi est votre troisième apôtre, vrai ou faux? Mais comment votre mokili vous va expliquer bien ndengeni? Kofi Yembi, 13e apôtre. Saul, Jésus a tué 13e apôtre selon Jésus. Oh, il y a 12 apôtres. Mais le 13e apôtre, Saul, il a commencé à comment l'évangile est collé quand apôtre au bazagi na Jésus. Comment l'évangile selon l'évangile à comment l'évangile collé et Kofi va beaucoup écrire. Yewana Saul wana de Kofi. Oh, na bisu do lelo so botela ngatembe. Ata 10 ans après tona ozalate. Pour de sangeza maboko nzambe sangate. Mais Kofi ça serait le plus grand pour Koufate. Il faut salir la nzambe. Il faut ateya. Il faut se repentir. Le moment est venu, Kofi a salé la nzambe, Kofi a kokena ma belindenge wanate. Il faut à se repentir. C'est le plus grand pasteur ya Congo. Yenda kokoma ebele. Nde Saoul akoma, Saoul yana Saint-Paul. Demakamangwe salamaki ndenge lekaki. Est-ce que vous avez peut-être un benga Kofi Olomide pour peut-être osmeko solana yoyeba. Omani Kofi na mana koma kiwana. Azaki désespéré, désemparé. A sentir que tout le monde a trahi. Si toujours il y a comme qui na justice. A sentir que bato tout va trahir même ngai. Na mi to kofa ko ya mbasu mutu te. Ce qui m'a mis à Zalaki, qu'on fait le vendre à première à maman ami. Azuga zonga mwana maman mi aussi baina mutu. Boy. Antoine Nangai, ça arrive. Bateau bakende côté le mana tribunal. Pour Congolais zané kana misumi balaza misumi nete. Est-ce que ba yebite que ba tribunal est salama? Soko bomi mutu. Ou bien au violé. Ou bien c'est le Congo ya mabe. Tango na tribunal. Ba juré ba kozala côté ya ba juge na procureur. Mais côté ya ba ban bana ni bazala. Basa ko moko na bosani e ko la après. Bango batuna kapé bango. Qui est Kofi Olomide? Yo yebila ki ndenge nini? Azalaka ndenge nini? Congolais raisonner en côté qui bazalaka. Est-ce que nakati ya wana bakota ki batu ya ba combattant bakota ite? Bakota ki? Mais Congolais raisonner en côté ba fana Kofi. Il voit que du mal, mabe salama. Mais babo sani que justice est tambola kawana. Ce qui est un code de personnalité comme boy. Na bato ya mayele ba ko luka mo na ngala ba kisika code. Mais ya shuka personnalité. Bakoya kutuna batu. Batu bakoleka na bar, bako témoigner. Bato Kofi Olomide balinga ini. Bango balobi c'est une trahison. Bake kote comme non. Même temps à Jésus. Batu na bazalaka. Batu na bango. Jésus na Barabas bino bolingini. Boponi nani? Boponi nani baponaki Barabas. Batu na bazaki ba juif. Jésus zaki juif. Les loto raisonné ba congolais. Depuis Kagame a botola mboka a perdu bato mayele mitu et kufa. Ba iba isolo ko bazolo bate. Pour ba fana Kofi bato mayele bazawana. Mais comment ba ko raisonner bêtement ndenge wana ke ba ke côté kaye ba teki Kofi te. Et loko wana salamati na tango Jésus. Ba kota kana ba salle nyonso. Jour pe ya les 13 ba kokota pe na kati ya salle ba kozala. Bandeko botika kubosana babuzu bapasa pe ba jugement bazawana nazo bosana mwango ezali code te mengana tika code mais na suki za personnalité son photo mutuna moko vite fait hein mutuna moko elingai parce que bana bakenda kufunda Kofi ba accusé qui na viol mais sikoyo bino mozara wana poto bino na bandi Iris
bato bien ebele bozala na poto awa me kana koyebisa biso est-ce que Kofi anda okanga mpe badanseuse na ndako ndenge tobanda koyoka? Kofi c'est un ami mais na fréquenta été depuis asalaki quartier latine. Kofi toyebai na mwana tozobeta ba match ya quartier azali na kombo na match sekele ndenge wana amitié na biso continuaki nga nazaki na kati ya Viva ye aye en tant que parolier ya Papa Wemba azopesa banzembo jusqu'à ce que ye na kamana kese ba décider que ya banda koyemba abandi pe koyemba ti ye na beaucoup moi conflit moi kotaki wana après ba wazobli banini ye moko aye kokota studio na nzembo na ya liboso sango ndambu ba akoti ba nzembo mso bele na bosa na ba aso banini nde a démarré carrière na ye les ronga zana poto. Et c'est comme ça que Kofi petit à petit malembe carrière a facilité. C'est un gars qui a galéré pour comment Kofi Olomide. Mais ngai na kati aventure, to benga aventure na kati aventure ya Kofi na landa été. Je suis le seul grand garçon à lemba oyo landa Kofi te. Na boyaka ko landa ye. Na évité ya que Dieu qui laissait pourquoi na landa qui était. Mais tango Kofi asali nzembo na ye ya liboso ani boye ngala soba wapala kiwana na kena lemba nazoka baona babara lemba ça dit na comprenait jusque là na vana mais pourquoi na puya été alors que je fus le premier soba banzembo anibo pona kabola bar mwezaki na côté na biso talam na kaboli ba bantu bar na kena kaboli po tango akala biso za somi bapala koke kabola na kaboli la ye ya sango ndambo ete kama mingi te me nazo yango pe na kabula yango na somba ozo comprendre mais tango komi ke aosa la mouvement na ba touché ezaki pe ka bana lemba ba touché ba mascotte premier quartier latin ezaki ka bana lemba mais courage holandais ezaki toujours te imagine toi que Papa Wemba accueilli à Friza. C'était le moment où on a kolanda Kofi yangwana. Mais nandimi kotikala na Viva, ezaki ba Kester, ba Yogo, ba Espérant qui sangani ba nini et tout, na tikala na bangoti jusqu'au retour de Papa Wemba. Nazo courage la tête même na poto. Azai ko ya poto to midi ko. Aozana kamana nga kike wingi. Asali la même nzembo. Roba la tenga mboma. Mais nazo courage te kicha zo nga noko tout soutenir moi na mai. Ngape na Bruxelles. Mais nazo courage wana te. Donc etanga makate kenga na landa le rambo na ndenga mabeti. Mais courage kenga landa ye nazo angote ti lelo pe nazo angote. Moi pour battre sur ndeko kanga ba. Na yebi makamu na yete eloko moko te. Donc makamba ba danseuse na ye na yebi te po yeba makamba mtu il faut approcher. Nga approcher su kofite ko faire komaki. Master soto kuta ito na Talis to solo li na kati ya Talis suki wana soto kuta ito na Bruxelles na kuiko ya Galerie d'Ixelles to koti to li to solo li suki wana meke ezala ke obo yepe atika ko bata ma photo pona nini yo yete na kati ya groupe ya biso aloba na ngati abeki j'étais fidèle à Papa Wemba. Voilà, Sikoyo, le 13 Césali, habité. Ce qui n'a pas mosenga telo ko moko pa bana wana basi, banana basi oyo, ba accuser Kofi Olomide, ce qui peut-être ko lancer message pour pendant ko yebisa bango nini. Amoni makambo wana. C'est déjà trop tard. Bana ba ko sola, surtout si l'histoire est cela gite. Si ko komi likamba procureur na des usinaye, na greffier, na ba avocat ko fiso ba des so trois to éviter. Menga na ko senga. Kofi. C'est mon frère yako zonga. Zala na jugement wana. Po makambo komi makambo ya yo na nzambe na yo. Ako zape ayepe akitwe salami. Mais so ya kimi. Aza
condamné par accoutumance. Et Aza français, bah, la drogue que nous avons été dans le Congo. Vous comprenez? Ça sert à rien à Kima. À français. À nationalité française, Aza a permis français. Vous comprenez? Attends, en règle. Aza a permis français à nationalité française. Donc, Aya, Atika Makano tout dans Nzambe. Et Ali Kamboya, Yena Nzambe na Indi Bako Solo là. Tout le monde a un gros pendant jugement Moutouko. Bato tout ya kacho ba ye mais ba juge ba ki makola zogi ba o acquittement. Toute la salle déçue. Je suis le seul à lobby que Kofi Aya le 13 ati kanyo so na Nzambe. Ngai na mayele na ngai. Akobeta 2 ans na ye. Na 2 ans à combien t'as 18 mois, ce cas c'est pour bonne conduite. Qu'on fait au bout de la prison, à ça n'importe quoi t'es. À ça cellule de Yemoko. C'est là que abandi ko komé la Nzambe. Abandi ko sale la Nzambe. Eza makambo ya Nzambe. C'est le plus grand pasteur. Zana mutu ndenge koma banzembo na mokili ndenge ba kokoma makambo ebeta bususu ayo bakisa Bible. Vous comprenez? Destin ya Kofi ezaka ye na Nzambe na ye asa kwa lwambo te balimbisa ngai na yoka koyoka na mona te lwambo babene ke dozongisa ba masolo na po bika selon badira bato akala akeneka pesi ndambu a garder Nzambe alinga abongo te. Kofi Olomide bafane ne bakota makambo ya ye na Nzambe te. Po bafane ba olinga te. Omoni nga. Na le saba émission na na sala petit séminaire, na sala grand séminaire. Etika kana signé souche pona bimasango. Mais na yebisi yo lelo. Nga na lota en 2013, combien d'années après? 8 ans je crois. Quand le plus grand pasteur, na yebisa kaye. Tant que na minute on va soit l'émission. Oh mais oui. Pour na tiena place on a to kutanaki, azo sokola ba photo na kati ya CD que na yebi kombe koma sikote. Comme c'est changé kanango. Pour tanto kuta na ki ba climezo netika poto kezo kota biso tina nzoto mobimba. Na moni ye. Siko acha ma photo Kofi Olomide Nankamba. Atoza Nankamba mikolo kaka oya zaki Nankamba. Alors na moni pe sali moi polémique surtout likamba Nankamba wana et puis affaire ngo d'abord likamba Nankamba wana mola konde ni po répondre nga na mo mukuse pona tout le monde asima wana. Likamba Nankamba c'est longa. Asali bien nega kende kuna. To azana kacha koiba to ana kacha koiba te. To kamba nani papa Kimbangu azala kaka wana ubi azala ka susute to yebite. Te kone Kimbangu te Kimbangu tout court. Ba simona ba remplacer ko remplacer. Ya tika kolinga komba mindele te. Papa Kimbangu Vuluzi Kimbangu. Vous comprenez? Mais Ngana yebi ete, tamzonga koza grand frère et pas na ye. Tu koza grand frère? Oui. Mais tu vois, on a 650. A hérité qui m'a conduit à ma papa na ye. Ndenge moi non nani. Moïse Mbiye. Atika l'église à papa na ye. Mais mutabana masolo eza papa na ye. Yepe. Église bani ba vie diangenda. Iya za mwana na bango. Akoza pe ajibona nga bienga na mukolo pa na ye. Kasolo. Soki
asaleli penza ndenge vie diangenda asalelaka puissance oyo noko na ye po Kimbangu abota ite asani abotaka te yo pe lisusu acha mon photo Kimbangu abota te ebongo diangenda dialungana na famille na ngai oyo bangala mingi bazaki basoda est-ce que baka banda kala banga bazaki soda parmi ba oncle paternel nanga moko azalaki un des soldats oyo azaki kokengela ye Kimbangu na Lubumbashi abi abotaka te tala ma akufa na ye ma aloba na biso tovandi bwe na famille po epa na biso excusez-moi na bangala Kimbangu ezalaki te église Kimbangu ezalaki te tinga tanotanga petit séminaire grand séminaire Kimbangu ezalaki na Équateur te histoire vraie na zo bisayo epa na biso tozaki na histoire moko ya mama moko bokeso ya yamba olanda ngai nde biso toyebaki mama Ano Sanjo mama wana azalaki koteya azalaki koteya selon nde baoteya biso na basango donc epa Équateur bayebaki Ano Sanjo azalaki na ye koyaka na église moko boye batele bamoni atelema bandi koteya kolekana ba pasteur wana po ezalaki église protestante abandi koteya abandi kotambola de village en village koteya azalaki na mobile na ye na bana 4 selon oyo ngai nayebi bokeso azo ayebi pe histoire wana po mama wana aza tata mwasi na ye bokeso na très puissant alors bolongo wana ba blague onga azo sabino ça n'engage que moi pe soko tie tembe oke na ye otuni yo osaba émission kende pa bokeso expliquer so Ano Sanjo azaki na bokomana kopesa même version nga na zo na école omoni pa biso na Congo bato ma président de la République Piak auta na babota mbula comme président de la République mais les États-Unis il faut une famille ya mbongo po comme président de la République Trump te azawana ba tu balika ba azana wer banani o azaka acteur à cinéma nani o bato mingi bali président ngaka abela malade kufanani nani Schwarzenegger te Schwarzenegger présenté Bill Clinton Bill Clinton écoutez avant Bill Clinton azaki acteur à cinéma na bosse comme on a azaki na mbongo ebele le jour oyo mboka na biso koyebaki mutu po balekisa na télévision il faut azana concept et puis azala botalaka balobi il faut talaka histoire ya mutu na télévision kaka ne omona ka ya France bako lekso bongo te mutu ko balekisa po bayebaki ya mambo ya bilamba papa beaucoup les kate soyo mukolo mo abilo keno na kilobo mais non aloba na ngai na benda ye na pesa conseil abi à ton âge tu peux pas dire ça yo ya poto avant kalate comment ko balika mo kapoza olingate na tout parce que olingate ngono lo bibongo ote no ale miso lembi e boso tabilo bobo se ya ligete te na lobi ke o utiliser mo wana po eswagai donc inongate parce que ngala zo combattre yango yo zo bakiza yango donc yo combattre yango non mais parce que ngala biki musale banda kala il faut na combattre ça c'est n'importe quoi non abakise le côté est-ce que lui-même travaille mais salaka non moi j'étais à la police non na 57 ans qui ça le zalate boni ko nanga yo bani musala kala yango a joine Koutio à l'âge de 45 ans kendo luka bulo so pio musala non faut que de tout babisa même échafaudage na 45 ans ba yote poko koyati bon to continue sur mon photo parce que le autre un sujet bon parce que si je te ozongela ngo si je ya musala to ozongela ngo oui sikoyo to beta siko masolo ya Bokechu wa yambo ndela obaki wana Bokechu ndinga zali wana aza lokola Eli aza na mission ya mukolo Congolais ko bafika kana bango ye mais Bokechu mayele na kanisi mayele makasi soko tuni kana nzela oji miko balade tuni mutu superficiel Congo mingi ba répondre ba habiter mais ya yebi soko tuni ba tutu ba kufa akobetre na ba komini nyoso rôle de ya musicien ko ba makambo wana te
ozomona nayebi makambo wana na banzembo ya oya anti-révolutionnaire mutako ase banzembo ebeli neti ya aza te c'est que aza na mission na ye na petit na ye eso nzambe apesa bango bokesu mama nazali papa nazali okesa oka bango posa te ayoka bango posa posa ki ekisha sabe akapesa biso na posa pa kende mais tala kaka mission oyo nzambe atinda ye yango wana azosalela ok ye mo alobi na bino yo so mona acteur ya cinéma akufaka ye aza acteur principal film na esili te ye alobi nano ntango ye azwi na pouvoir na maboko te ke azongisi mpenza mabele ya kongo na bacongolais eza na occupation toyokaka ebele bayoka yango vaguement me nga na vandelaka nayokaka ndenge azoloba bite mwa mbala ya mayele botika olobaka ya mayele te ana eloko ya nzambe atangaka kimbangu atangi anosanzo atangi batutu bachebeya banini nous aussi so babitanga bakomwana omote na kokotanga bakoma te mais ya atangaka na papier te congolais faut comme na niveau ya sagesse congolais na sagesse te ozomona prophète hein il n'est pas un prophète c'est un envoyé de Dieu azane prophète te envoyé ozomona c'est un envoyé de Dieu yo komema bato wana est-ce que oyebi ke Moïse azaki un grand bégayeur akokata koloba de moti mais les jours où nous avons malheureusement que yondo ko livrer bana Israël na bomu d'Égypte akende komo na pharaon ndimaka te ke ya ko koloba pas un grand bégayeur mais amoni muto anazo sai boye il faut tika bana Israël bak bima pharaon kota edut mais quelque part ndimaki nzamba zana po bégayeur akomi koloba neni o comprendre ngo chiko bokechu bato batika tembe ba musicien batika tembe na bokechu so acha mo voto vite fait tous les moments question ka vite fait lelo siko ba musicien oyo tamso bazana besoin baka ko beta kaka awa na temps oto za boye conseil ko yibisa o loba nini vite fait non c'est pas le moment c'est pas le moment babi en français laissez le temps au temps ngaza kina ba musicien ngaza kina ba musicien yo za muta musique na muta musique na bimela na musique maintenant le bango c'est pas le temps je crois un des grands artistes amboko na lobana na bino c'est pas le moment botika nanu likambo wana bobeta bisika mususu Amérique latine musique ebeta akunati Vieux Calé Kato Kabasele akende koyeko la musique na Kibate le père de la musique zaïroise congolaise ayeko la musique na Kiba ce va le bien en Europe bobetate pourquoi beaucoup insister hein eloko legitike zati eloko legitike zati to yoka po bango tu ba koma ko bazo na boule de culture bazo na boule na culture te bazo na boule bakangisa balar na bango entrer za li shooter na kini ba ko beta concert na ba 3000 non batika culture wana na lobi ina eza na kini bon pourquoi ba culture ko po ina eza na kini ezali tilelo oyo bimisa bino ba journaliste na ba chroniqueur comme non ifasik eza na kini ba continuer ko éduquer lelo yo tala bango ne bato abomi nazo pesa un exemple mo typique ba musicologue obi ke bana kin ba bima pe na ina musicologue ça dit ils sont là pour la publicité ko fait le mide c'est le meilleur musicien ya no pala kiboye bango batambola ka ba musicologue bake batali ba disquaire ba nini pona musique ibasama pona musique mais tala na Congo lelo ba cheke ba to akoma ko publicité ba musicien vrai ou faux na kosi c'est ça yo tanganga ta musicologue moko yo yebi mais ba cheke ba soit le devant même akamba sapo yo regarde comme je suis habillé très bien je suis tout en Vivienne Westwood ozo comprendre mais petit akini soka linga te akolo bakete lo mekaleki yo parce que alingi yo te bandimeli payer
beaucoup la pese eloko moko na regretant pe na silike la vie pardon limbisanga place ali eloko ba chance eloko pamba. Il fallait pas exister bato mususu il fallait ba vanda na Kinshasa bazila biso ba betela biso maboko mais ba ya poto na tembe tout ko se mission moko éducation ya famille me bandai mabe bana wana bazotambola na jalousie na motema mabe na kindoki asufra to atambola ba pays mebele na makolo akusepela na muto ya kuta na poto na tibiso boy asepela note bato bazo sambwisa biso konyoko et puis bato apoto ya kala oya ya penda ke famille mutetina ke ndota nga chiki bakoma na complexe ba petit wana ba vie wana bakosa biso ba vie wana basala eloko te mais sote bango tu mutation bi ata vélo azate petit kolona asoma voto te tuna muto na soka na vélo ya pamba ya na 800 euros tuna soka somba vélo mais chamo votation ba au moins ba Mercedes 300 coupé na kati ba sachet côté avion Kinshasa ou ba Jeep ba nini magamoso ke ngona mona et puis ça liboma au moins ba bozala exemplaire le quoi ba yaya wana tout ça là ki bino boya beaucoup tanda kwa poate to créa ndako apo ekomi ndako ya Shilem tout ça là te nini Weston bino tout so boyemba ngobokota Weston mbongo ka liboso sali fo somba Weston fo somba yoji boyiba ba caleçon ngana je viens d'une famille noble talak omoni âge danga tande na zolata omoni peut-être aux bate omoni ka fat na lati sans que na lobela comme omoni ndo Versace il y a na somo na combien 92 autrement dit 90 ozomonango mais ba petit wana kavato tia okufala tango te awosoma ne Versace siko koma ya munyato bime belé na Turquie et bima na Chine mais oeza original oyebi petit nga moko azape commerçant net yo excusez nga na tricher ka mo eloko na muke kone Bruno Beliko boutique neza na Kinshasa Porta Nova azo betela biso lisolo nanga pe na kati azo féliciter nga abi vie na lata ceinture ya Armani na kende Italie na Roma na ba metro mo yo muto kende kuna soki via Repubblica akende akota na legal moko akoti boyeba atali ka biloko mwana atali biliko ndenge alataki atali ceinture abisi papa na bi omoni mutu wana alati ceinture originale ozo comprendre ngana kei epa ya imbécile à bilamba l'honorable 4x4 4 fois prêtre Washington grand pays asomelanga ba costume na maison Dolce Gabbana bivie tokeyo mo penda ozubisango mona teki o ezaki tricage na katari to comme pas ba ngala okake pana baki ba mwana wana ebisa papa na yake tonton na la di ceinture originale mais ngai tango to konti na boutique wana ya Dolce Gabbana ngana ye muto na lobi na ki allemand ke omoni biloko ya sombeli yo eza original alors moi je nalata ka ba original na ba original vous comprenez nana katia ba je wana te donc musique musique ba vanda nanu pardon ba zo atona bango ba vanda ba solola omoni bakoy kotinda kaka musicien moko o ba combattant ba yokela kaye nani comment il s'appelle Kalala comment il nani Jean Goubal bazui Jean Goubal bazui Marie-Paul pas à une opposition bon na musicien moko ya jeune na timono inosubi tala mayele na opia bango petit babimi lelo ba impair na ba impair wana bazui bango ata 10 ba futeli ba ba billet ouais tout solo là ba sengi ba visa ba petit wana ba ye komona ba bokechi wa yambo ba moni ba Odombo ba moni ba Guy Gérard ba moni général Masombo Babé Masombo ba bengi oyo
oyo baza trop farouche eza oyo awa te namona bao bautaka nani Nouvelle-Zélande yaya naona mwa bato sangisa biso misato mutu moko me aza congolais obika ayebi nga nayebi ye te voyage oloba lingala ne koma anglophone vie omoni to na concert ya JB donc avec na muta JB omoni ke ekobeta nakuta wango awa na porte de client cour na place wateka basoso avec onini KFC yaya mutu na mutazoli ya cantine mombaye mo babengi ngai ngana aki wana po na meka ko shaye mo plan na mo pona payer forme na okota concert JB me bango ba récupérer nga ba vandi singa ba lobby pekisa petit na yo yaya voix bato bazolo bako ezobetanga na motema babi to uti à 24 000 km ya Paris to yepona ko découdre tam susu moi bato bina lokuta makasi bakosaka biso to ye yaya tala loboko eloko legitika ezate masolo ya rambo tokesa ke ezaki nango neti blague excuse nga mais na ekomona na kemi hotel awa côté ya place où era linga beta kono nini Zenith hotel ezawa no leader ni zawana nike kokuta ba ponga vana na Londres ba na Londres basi bayaki déjà bayaka bavandi nye balubi emekaka kobeta baozela ça dit yo quand ça n'est au calculer bo ketchu au calculer odon au calculer babin nzoka bazaya e balobi na ngai kutu yaya tovano na Londres révolution que ba conseil betate banda wapi gabi na Londres bi bon zone rouge tomoni Paris ekomi kosomba makambo kombo na biso ekotaka susute on dirait le quoi likamango ebande pa biso te Bruxelles na Paris basomba masolo ekoma bango mais biso to ipoto de coudre na to vanda to solana histoire vraie babi omoni biso tokosomba babiye tokota tina kati tokokota na milangi ya mai oyo ya mike boye milangi ya mai oyo tosomba ya mike ko ndambo ekozala mai le reste ekozala acide sadi tonga topesa bana oyo ya basi ya mike toyaki na bango bazobamba uera mai wana me mai wana ezotumba ye nzoto mobimba po eza acide obiki elekelanga na bia o nzambe zwa lokumu nde mwambalo bapimele visa oyo biso tozokanisa eza oyo bango bazokanisa te yango nasengi na bandeko na nga uera c'est mon beau frère moi c'est nga liboso la défunte bébé tout là aza nièce na ye avant nga na eba jibe na eba uera uera nda présentanga jibe o comprendre nakolinga mabe salama te voilà jibe ndenge zana pire petit nanga nakolinga mabe salama te les rambo c'est mon ami est-ce que bango bayebi ki bana mamike benga bakota mabeli ngai utande na bana wana mutu ma yebi tenga na bimishango mutu bo calculer même pas mutu to calculer ki teke bana wana bakokota na milangi ya mai mutu akote milangi ya mai yoko pekisa ye jamais oso mona place pour mutu akota na mai to kokota na mai te omoni ke les musiciens bazaki toujours na kati ya kidiba keliwo ezaki kozela bango en plein podium benga bakufa na kati ya ba podium. Voilà, à son photo qui n'est pas aussi sans abisso. Tout n'a qu'yo émission les qui a tout quelques minutes à vite fait aussi ça, mais nous tout n'a yo cofondateur à mouvement, mais mouvement qui ça. Si yo donc vraiment est-ce que tout le monde a cité Makambo yo, tout le monde a cité tout qui ça pardon, tout qui soutenir des collections. Moi na mobali, azakana décision moko. Soko yo kangi mwasi na yo en flag. Okolimbisa to okolimbisa te kesera embanzi mumoko ndengwana alingi na yeba soki mwasi ya asali bozo bakolimbisaka ye to oyebi nzembwana mpo nayebi kolinga ezali kaka na modele moko bino bozokende boyebi amour ngai azalaki nango mpo na groupe wana ngai nasinya baaccord na diable mpo na eloko wana ngai nasinyaka accord na badiable pour un mouvement de simba pe simbaki pour moi na mai na ngai akoloba te ke te ezaki nga te yete pour avandaka na 30 ans abeta musique te aleka na mission mon côté excusez-moi na répondre yo
Ngaïne Nayaki, j'ai signé les accords avec le diable. Ah oui? Pour le mouvement là et Simba. Na sala dans le passé boyebi. Et Simba kabato belé na bayebi ba groupe ninga na kendeke et Simba. Et un mouvement Simba bengani. Toba bingananga toba kolelo ko bingana kaite eza na monaki ke respect. Et ko zaka li susute. Master oyo benga bosa likambo a un esprit ya ye moko ti ke eloko anezala ya ye nenga na yoki kana bafuiti ke ya lingaki Congo Kinshasa bima Congo Brazzaville bima yepe na batuna babimisa mouvement ya bana Angola. Oh, ezali bon. Na yoki yango. Mais yebisa c'est une erreur puisque Ango Star ezalaki. Bakobi ko manande na wana poto matériel les abwenzi boko kota studio. Mais pourquoi ils ont fait recours na ba musicien congolais? Regarde un peu l'imbécilité bandi wana. Vous comprenez? Lelo yo bano babeta kana Ango Star bango to bana poto. Pourquoi ko zo bango ta 500 boto beta nande na biso bana Angola? Mais il a fait toujours appel na musicien congolais. Malobo ndeki komela kingai. So il comme les chicoba musicien congolais. Vous devez boya ko accompagner. Pour la question que nani ko kende Angola te papa wemba lobi Kinshasa. Nani ko kende Kinshasa te papa wemba lobi bakati saki balete pour na komona elengi ya mboka. Ngana ko katsa Kinshasa te ya ma famille là-bas, ya batu nyoso kuna Congo batu passer kota. Yo kananu. Enveloppe ni ko satisfait libota na ngai. $200-300. Mais non, soyons sincères. Donc, il faut enveloppe à combien? Et ça, ma comme enveloppe, il faut sentir que ma comme nazo kende, et ça bien. Vous comprenez, je prends un exemple typique. Mon frère, mon ami Jos Mundel, bananaye, par lui papa, toujours que nous sommes au Congo, ou accompagné Bisso. Son enveloppe était garnie. Bah, avec la famille kuna. Et Jos a satisfait tout le monde. Yemo bibato yeli à peu près 50 et les amis na bana poto ya kalabakata na bana kin baoka kililo acha mo voto yaki baozo mabo pambate tous à la réaliste bakati ya kibalite pona komona lingamboka j'étais en Angola na monaki ndenge ni réalité salama na Angola esimbite mbongo yete na komone mbongo komona na ndeko nanga na za contre mon amité allez là katika na mouvement na tikele mouvement na ye nga na se retira na ba diable na nga na kena bango. Vous comprenez? Mais na koki ko katisa ebalite pona komona elengamboka. Vous comprenez? Pour le binga na famille nga to be bana tala yaki maboko pamba. Donc histoire qui ça venant en tout cas moi yo. So na okende kina okende ndenge nanga. Mais ya moment qui m'a coûté. Et on a peut-être na temo ki sangala nzamba limbisa tamusu mwa 10 balles moke monana ki 15 balles na komi na tikeli ba famille. Baketsa ke balite pour nous komona elengamboka elengambo ndalobi esilaka. Voilà, tokomi na suka na pesi mbote pa ya colonel Freddy Lumbwena Dio na Switzerland wana na pesi mbote encore epai ya Big Antumbu na pesi mbote encore epai ya Washington 4 fois prêtre l'honorable muto ya leki eti lelo nan na monate. Ouais, et là, quand liboso na lingi, bato belé, bakola démission yo, boteni nga rigerte. Oya nzambe, balu awi sa nzambe, tikala ya nzambe. Acha mon voto, c'est un narrateur. Bandanga na banda ba émission, so na dekona ndambu, ezaka pona muto ya sali a créé emploi na poto. Na boyaki, po eza bongote. Première polémique nanga pe dernière polémique nanga yangwana na o tozo sala lelo o na lobi lelo eza réalité oye ko sala maka bakatsa ke balite pona komona le nyamboka de Koffi Olomide azali musali ya nzambe tant ekoki asali ya nzambe na ye azokoma un grand pasteur akozala un grand pasteur akokoma makambo ebele nakanisi akobakisa même quelque chose na Bible wana Koffi Olomide Koffi Olomide bokechi wa yambo azali élu de Dieu
baguerre bozosalana ekokomela ata moke te baotika lozwa ete oyo ngai namoni. Voilà. Tout ça, bon, bandeko na ngai na mwa mabange banda na ya mo voto premier yango nazopesa bino bakombo ya bato na ngai oyo basutenaka ngai ata na maloba ya pamba. Bamosusu basutenanga na bilamba me ya mbongo nasala mpo na mbongo te, bolimbisa ngai ndenge koma bamisie bachroniqueur chroniqueur yeyo soki asalaka yango atika ekoma soki abwaki mutu fo mutu wana apesa quelque chose. Bon, nayebi te contrat na bango ndenge eza na bango me ngai nasalaka oyo motema na ye etindi ye akabela ngai ana droit kokabela ngai soki etindi ata na bwakaka yo kopesa nango ngai te mpe kochange ngai na rien. Bon, pona bato na ngai o basutena ngai Washington, grand pays, 4 fois prêtre, 4 fois prêtre, imbécile na bilamba, imbécile na bilele, et pas Rosalie na Munich, autrement dit Mouchen, bambote belé. Eva Tumba l'enverse, mutaleki yokuna azate, yoza grand patron. Bangote. Bangote. L'empereur Hirohito, Eric Tola, le number 1 na kati ya Yalola. Le vieux Gaulois Joseph Mondele, papa ya bastar. Ipo ya Tums, l'honorable na kati ya Katanga, bambote belé. José Sitting, l'homme qui roule carrosse, na kati ya Paris ya bambote belé. Jansi Mayas et Sema Mayas, bambote belé. Ali Nosene, icône, icône à bilamba, icône ya bambo kanyoso, bambote belé. Les designs, la première dame de la Louvière, Yaladine Tefo. MB Mitador, la plus belle femme de Paris. Mitador Malumbi. Malumbi. Blandine Bomolo Babou, épouse Acha Movoto. Oh, Acha Zara célibataire. Je suis marié. La luxueuse de la presse, autrement dit Maman Ko, Bambo Tebele. Cynthia Bofonge, la journaliste Nakati à Luanda. Miss Dada na Suisse, Bambo Tebele. Colonel, mon colonel Loubenadio. Freddy Loubenadio. Freddy Loubenadio Nakati à Suisse. Les boss. Rijana Chiwara, l'entrepreneur. Nakati à Switzerland. Yonde. Bangote. Maître Chameau le Batman, Mokonjami Toukana Suisse, Bambo Tebele, Godard Kwanza le full mikiliste, Big Antsumbu et Brice Nkouka, les deux inséparables. L'entrepreneur Big Antsumbu, na Brice Nkouka, vous avez inséparables Bambo Tebele. Vaticano, le pape de Bretagne. Vaticano. Bambo Tebele. Teddy Mola, l'arche de Noé. Ouais. Bambo Tebele. Pote. L'artiste Christian Zaba. Bambo Tebele. Myrna Nzimbu, autrement dit l'argent, la beauté fatale. Bambo Tebele. Lieve Maziku, nakati ya Switzerland. Bambo Tebele. Master Nangai, nakati ya Luanda, Boné Tsando, na Luanda, Bambo Tebele. Mon petit Cyril Mandiango, les gourous de la SAP, Bambo Tebele. Eve Soukali Bolebe, na Liège. Eve Soukali, Bambo Tebele. Félico Bilele, nakati ya Paris. Mambo de Dublin et un moutete là au Japon, Banaya, Irlande, Bambo Tebele. Pona lelo na bosani Baudry mwana suka Baudry mwana suka mobali ya Marlène Bambo Tebele. Bobosani mutu munene Magi Movoto Ligno kwa tembe. Maman na Galilée Masaya. Galilée Masaya, bon anniversaire. Voilà, merci Nabilo Nyoso Bandeko Bolandi Biso, merci Nandi Iris
Merci Nabino Nyoso. En tout cas, restez connectés sur tout le Belavie officiel. Tous les Arabes appellent Nabino. Merci Nacha mon vote pour la présence Nayo. Voilà, merci aussi pour l'éclaircissement. Donc restez connectés. Donc Kalate, Tokozong et l'émission Nabiso Wana Tolobaki. À bientôt. Nabi Kebogo Sepela. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés sur tout le Belavie officiel. Au salaki émission Moko. Excusez-moi na okotana makambote mais Lilo bandeko wana lobaki et déranger ba saper rebelle. Ndeko kozala saper lingelo ba complexité to ndengo lobaki ke baza ba komo ba lobaki wana ndeko fondro eza mabe koleka pona bakumba baninga sale mission pour qu'on fondro bandeko no njili ba sepelité parce qu'il y a des grands sapeurs là-bas. Bala nokola do michuri ba kuna ba sepelité ngape moko na sepelité pour le bakeo ce sont des parvenus pour elamba titangwa Jésus zalaka na lo la bilamba ezali. OK. Mais en Italie sokei balobela bilamba. Il y a des émissions vraiment ya mindele sama pour balobela kaka ba original. Comment yoko boyango. Eza mabe fondro tika soko sala émission lobela makamuna yo mais ko lobela makamaba ba saperte parce que lelo ba président de la République bakota mamba bilamba tika masolo wana esimbité et tosité. Merci. OK. Des services à sauter bino. Mais normalement qui te sauter là, te sauter bino au nyons. Et vous en landa, oya nyong, oya sana na besoin ya nyong. On a la linga kana ba nyong, na futa kana na reta. Yaka, j'ai des services à Swaka. On a vu la reine. Hein? J'ai des services à Zali Fresh Mobiba. La ville la reine. Ok le Luka, Jojo Panda. Numéro na Ezali 07 81 21 87 96. Allô, j'ai des services, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien, j'ai des services. Ah, puis surtout dans le départ, il y a Angola, le 25, il y a mois de mai, Oyo, là le 10 mai. Numéro il y a 09 52 96 16 79. Vous avez là, Bobenga. Oui, achète ça solo. Vous comprenez? Donc, dans Lyon, vous ne pas José Kalonji Badibanga. Écrit na bango yango na C numéro na bango yango na C moke ne pas na bango na Lyon so vous la personne Bobengi José Kalonji Badibang la fille beaucoup de la maman Azari Viviane Italie Mobimba bata Naples bata Milan beaucoup de la Bobenga maman Azari Viviane numéro na bino yango na eza koleka na C. Oui, vous comprenez le numéro de maman Azari Viviane. Bopanga T, agence Oyo. Ici c'est JNT Service. Nous avons la promotion et la carton. Nous travaillons dans 5 dimensions et la carton. Dimension et nous avons un carton il y a 60 x 40 x 30. Bisso ils ont 50 €. Ce qui est pas concurrent, bisso ils ont 60-65 €. Mais par contre, quand on a bango, ils ont suka awa. Il y a biso bandi awa et eti awa. Il y a bango suki awa. Donc voilà promotion, il y a un carton à biso yangwana. Et deuxième dimension, tu as un carton, il y a 70 x 41 x 32. Ils ont 100 € pour l'île de France. Et pour la province, ils ont 130 €. Et en ce moment, il y a la promotion, on a 10 € dans le carton. Et troisième dimension, il y a le carton, il y a 70 x 50 x 50, et il y a 150 €. Et pas les concurrents, parce que on a 160 €, mais ils ont les mêmes dimensions. Donc, il y a un carton, ils ont miné. Et celui qui est dans la quatrième dimension, dans un carton, il y a 80 x 50 x 50. Biso ils ont 250 €. Et
Et là, en promotion, vraiment, on a reçu un tokitisi carton à biso na 220 €. Carton à 80 x 50 x 50, ils en a 250 € pas na biso. Et pas à concurrent, ils en a 270 €. Les autres, ils font ça à 290 €. Mais biso pour la population en Moka, tout ça, les promotions, on a ebani à la mois de mai, tu en septembre, promotion, on a carton et qui tient à 220 €. Et tous on a carton à mounene. Carton à mounene, on a 100 x 50 x 50. Bande on a 350 €. Mais biso, on a promotion et qui tient à 300 €. On a pour la Île de France. Donc, on a 300 €. Et ce qui peut arriver au Tindi, 4 cartons, 5 cartons, voilà, mon corps, donc ça, là, on est sous prix. Et en même temps, vous allez sur un carton, mon corps, à 50 €, pour qu'il est gratuit. Donc, GNT Service et Yewana, pour nous faire une solution. GNT Service, tout ça, l'enlèvement de porte à porte. Ce qu'on a béni, tu as un carton, tu as caca à compte, il y a 10 €. Nous ne vendons pas de carton, tu as un carton. Tu peux sur carton, tu as un compte, il y a 10 €. Tant que vous rechargez colis, au béni biso, tu as colis. Tant que tu as, au si les restes, tu déduis 10 €. Par exemple, ceux qui te font un carton à 50 €, tu as un compte, il y a 10 €. Tant que tu as un colis, au pèse un biso, 40 €. Y compris 10 € pour ceux qui sont dans le compte, il y a carton. Eh mamé, Achasol, le yenge, Achasol, Achale.